Non, oya site à salité mon frère. Il y a l'andango. Non, kuna mutaka les ates soli mutaka la kota ba site mususu. Ouais. Na yebi ba konquête ba finir ba konquête belé mais maman Christelle ça n'a rien à voir. Wane assez news TV ba kota. Là on t'a vu filmer moi Tom Cruise et Bimian. Il y a des mystiques autres ça n'a pas filmé. Eh nouveauté Tom Cruise on est là. OK. Bon, rappelez-moi là parce que na moni Christelle Tiblo au mot soit bien à Donki. Non là non film comme ça to bengana, ouais. Donc c'est News TV, ouais. Non, de lui à l'eau m'a pas tala en haut. Et ainsi tu m'as cassé. Ok, merci. Salut très chers internautes, Nevi Kebosa est belé de partout dans le monde pour nous la biso à travers votre site CL News TV, mon pépé Sika, ma kambo Sika, car on na prometa ki bino toujours ba news ya kitoko donc ba meilleur vœu na bino calming idée dans 3 jours toko déjà na 2017. Nous avons vraiment azana bino abaxé la bino surtout belé koleka parce que tozo ko déjà na mbula ya Sika eza année ya marabo ya kitoko toujours kitoko na kitoko bana mono se car ndenge na la kabino kane na la kabino toujours na kosepelisa bino bino mo otiko mona makambo to lika ana Kishasa mbutu côté okunda le 19 donc il y a pas trop à dire alors tu préfères qui bon kosola makambo le kaki na mosali na Nzambe bino mo basala Nzambe koto to benga basango batelemeli pona makambu ya koluka kimia na mboka mais totali koto ya ba église na biso ba pasteur ba telemité yango to lelo to kozela bino moko basala na Nzambe to tunek pourquoi bango bakoti makambo te ezanimi pourquoi bango baboy kokota makambo parce que dans 2 jours à bon la tala l'église ne tonda veiller des prières parce que année comme na souka mais makambo ka ba télémité pona nini ba télémité pona ni yango to ekoza bino moko ya basali na Nzambe oyo mokile ndimaka yeso ka lobi loba moko donc dégâts mokile ndimaka yango to ekozola bino lelo pasteur lité ya kanda toya mbela bino pasteur te akanda yende tozosolana par rapport ya makambo oyo wuti koleka na mboka na biso vraiment merci na ndenge boza ebele merci à Papi Nzola merci propriété privée ma meilleure vœu na bino na bandeko na boza na biso Wivine ma queen Chimène Kiala Skin ma copa donc ma meilleure vœu non Judith moi ça pembe Bibichka Bichu donc bana Londres nyoso bana Amérique Paris donc ma meilleure vœu na bino déjà réalisateur na nga déjà pasteur akanda. Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Boni santé pasteur. Merci beaucoup. Santé ezali bien. Tata na biso azo battre la biso penza makasi. Nde lokola to komi na tango oyo to feta kampe ba feti mutu nyonso na yebi ete sika zala zo fete na zo souhaiter ba meilleur vœu et belé na ba nyonso bazali bana mboka pe ba baza awa na mboka na ngai surtout plus meilleur vœu ya munene koleka na mwana mobali azo sunga bato ebele na mboka de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres meilleur vœu na yo merci. Voilà, pasteur a souhaité meilleur vœu maintenant quand pasteur pasteur va souhaiter répéter ça en général on souhaitait qu'en général comme tanga ba comment va tout passer c'était maman ngana tanga ka kombo oya ngana tangi kombo na ye oyo pe ya ngate na pesi kaka en passant ndenge mokile zo tambola. Voilà, merci pasteur vraiment to kota nanu na eloko oyo ngai na ye kolukela vraiment lelo attaque mosali na Nzambe to uti komona makambu oyo uti koleka na mboka oyo to moni basali na Nzambe ba pasteur botelemite pona nini nazoloba bien tongo midi pe pourquoi oya koyoka tenga ne pe to koyoka na te o moninga na nzela ko pesa ngambote te nazoloba bien to telemaki mais bon mon ali tenga na moni bino te to telemaki na mabondeli ya coulisse po ezalaki 2 fois te ya coulisse na ndenge nini to moni lelo nso to bito kenesi na libana mboka to monaki bongo pasteur Coutinho malgré telemaki mais a marchaki lisusu pona koluka marche on esalamaki pona koluka kimia ekota vraiment makile ba peuple congolais etangate mais ba pasteur na biso de son dire bango ba bangaki kokota likambo na mabondeli donc ba batamaki lokola population pe batamaki jour ango
parce que la population oyo ba signé kobima ba misusu pe ba batamaki na bango parce que ba éviter ki ke oh moi ça c'est ezo bango ba boyi liwa yango ba batamaki ba oh ba signé ki ba bimaki na bango problème ezalité maman bino bozana bino bata bilobela to yebi bino bilobela ndeni biso to tu na solo ba nzambe na boyi pasteur na ebité pasteur vraiment to katela ninga lingala boy est-ce que ça un sens vraiment pasteur makambo yo sala en tant que mosala nzambe na zo respecter ozolo ba ke biso to za bata bilobela pasteur maman na solo ba bien tongo midi pe pourquoi biso toza ba politicien ti mais toza batu auto bundaka pe pona nation pona makamwa mboka soki pe so tambola bien te to lobi pe moi liloba batu bayoki mokolo yango nga nazalaki mais loko lekutelaki nga na retraite moyena bimezalaki te tango na silisi makambo ya retraite na ya kobima boye makambo nini esa nini esili ozomona makambo oyo tokende malembe nazoboya makambo tongo midi pe pokwa nazoloba bien likambo bozoninga bokotisanga na mozindo makambo yango nazobeta sete tongo midi pe pokwa nalobaka pona nation pona mboka esika ezotambola bien te tambola bien mais kokomisanga politicien te na commission politicien te oza mosala nzambe okoka koorganiser ma prière moko ya kimia pasteur donc na sens wana na commission politicien te osala politique te na ndenge kaka ya koluka kimia mosala nzambe obengisi batu basangani basambeli mpo na kimia quand même ekota na mboka mais yo osali yango te malgré olobi ke ozalaki na retraite mais to commission politicien eza te totuni yo kaka etant ke yo mosali na nzambe nazalaki na bana na retraite totikaki mpe mboka te tobandelaki kosambela mpo na mboka kimia ezala mpe mpo na mabota nyonso tolingaki kimia ezala donc lokola kimia oyo ekoti donc losambo na ope contribuer na kati wana ezali mais kobosana te yo zoloba biso tosangana est-ce que yo yebi yango te biso na mboko toyokanaka te na bakolege na ngai makofi ezobeta matongo midi pe pokwa tokoyokana ndenge nini ngai yanga na bakolege na ngai toyokanaka te mitema mabe eza makasi nazoloba yango tongo midi pe pokwa poison ekoteli biso na kati église biso na biso tototya na bapoison sikoyo eloko nini ekomi kosalaka bino na bino bozoyokana te na mosala na yango ozomona soki likambo eza na mboka mutu na mutu azosala ya ye makambo na ndenge na ye kende kotuna moko na moko question mutu na mutu asalaki mosala na ndenge ne ngai yanga nasalaki mosala na ndenge na ngai na bana tokotaki tobondeli mpo na mboka mais pasteur donc bino mpe basala nzambe bokosa mpe mwa moke compliqué bokomi mpe kolia bambongo ya bapoliticien na ccc yango bokomi kobatama mama nazoloba bien tongo midi pe pourquoi nga na papolaka opianga kanda nakoloba mabe pamba bokoyina ngai na lie mbongo ya mutu moko te makambo pe nalobaka ngo mpo na mbongo te soki ezalaki mpo na mbongo mais si nalia mbongo ya ndenge na ndenge mpo baproposition eyaka ya makasi mais nalobaki na kolia mbongo ya mutu te nga fo nabunda mpo na mboka ozomona makambo oyo boni boyeko ekomi nini yango nazoloba bien tongo midi pe pourquoi yaya toyokana bien eza na bato ebele babengi nga makasi batungisi ngai balobi papa kuna ndenge nini nga nayebisi bango bobatela kimia nakobenga bino nsima mikolo tolekisa nanu mopepe oyo ya bafeti boniko. Voilà, merci pasteur. Tous appels na tango ya bafeti elo attaque mosala nzambe. Est-ce que eza normal to eza malamu papa to mama asala déplacement na mokolo ya feti? Eloko wana nde très bien maman, félicitations. Yango nde nazotelemela makasi tongo midi pe pourquoi nazoloba bien. Trouble moko ekoti na minute on na mboka on a ko papolela ngo penza batu bien surtout na église. Nako beta batolo lengwana na papolo na nyatio na kwesio okota to hôpital nazoloba bien tongo midi pe pourquoi awa to komi mikola ba feti nazobeta sete tongo midi pe pourquoi bien oya ko yoka tinga ne pe to ko yoka na te nazoloba bien tongo midi pe pourquoi o moninga na nzela ko pesa ngambo tete bosana nga ningo bosana libela mama bota yo
Zoua Arlette na Paris. Ozomona makambo yo. Si na komi na kande ya makasi. Nazolo babie kongo midi pe pourquoi awa to komi mikola ba feti nazolo. Siko kanda ngo ya ni sous pasteur la tuno mutuno le répondre nga mamo siliki. Yango zaki na problème na kati wana toni pasteur. Boni boyeko. Na go finga. Non ça va jeter. Awa to komi mikola ba feti nazolo ba bien maman déplacé te papa déplacé te. Po ekoti buzoba makasi soki to komi mikola ba feti papa zolo ba ke na ya kichasa na ya ko fete na bande ko na lukuta muyibi anya ko fete na ba makangu nenga na papa na ko panta moko mutu muyibi mutu déplacer na zolo ba bien na so chama ina munoko te papa yokanga mama yokangai mama soit numéro benganga na plus 243 89 78 37 29 boko fete na papa soki oyoka ninga bimisa makanisa ya kichasa benganga na numéro tangu na kokoma na kopapro na ba inosa boko kamo boni boyeko tozalaki wa bien makanisa voyage zalaki te misusu pe na sepeli ndenge mboka kimi ezate pona nini ba sepeli balobi po bayaka ko fete awa makasi ba moni mwa nungu na mboka bakosi ba stratégie tokoya te pona kimia basi na bango ba nyoko makasi moya fete na papa ezate papa moya fete na mama ezate na bani elongo ezate soki ayoki kaka likambo feti mbango ayeki chasa lukuta muyibi nazobeta sete yo na posa problème na ba papa poto pasteur yo kana to sola na mokimi oza na problème na bango to ndeni na ko finga sina komi na kande ya makasi na ko buka mutu moko mbango na kati église boko regretter yo zo s'attaquer minka na pasteur to sola mom que ozo s'attaquer kana na ba papa et pourtant na tout na ba papa na ba maman pe bazana buzoba wana makasi na zolo ba bien mutu ko fete libana mboka te na zolo ba bien moi so ko fete na mobali na yo mobala ko fete na mwasi na yo boni boyeko abalaki bana te na zolo ba bien tongo mindi pe pourquoi okotika fete na bana pona nini esi ya balaki bana to bobala na kibino mibale bana baye na sima lelo nazokamwa makasi soki mwasi na mobali bakoti na kati ya ndaku tango bazobota kaka bana infidélité koti papa musika mama musika moko kaka bana kotikala na bana lukuta muyibi na kopapa na ba innocent pasteur olobelo omo eza capitaine siko bana dia babotami elo ni ezo causer vraiment infidélité wana pasteur cause infidélité wana take mosala nzambe tokoyeba yango nazo te emela makasi tongo midi pe poko na yebi cause infidélité wana eza likambo na koyebisa moko na moko secret na koyebisa na litoi benganga na plus de 143 89 78 37 à 29 déjà si to fêter Noël etikali bonne année naza na posa téléphone na nga epema nazo loba bien téléphone na nga epema awa to komi mikola ba feti nga pe naza na posa na fete na kimia na ko fete na kimia ndenge ni oya benga nga ye papa mobile na nga a déplacé te nazo loba bien muto a déplacé te bino nyonso boko fete sika moko siko soki elo mo to festi ya famille ezaki prévu pour na eleka na décembre oyo alors moi yes famille fallait car ba famille ba sangala kara ata le 1er janvier siko bon ça ndi atinda mbongo nazolo ba atinda mbongo biso pe toza batu toza to ko sala makamu nyonso ezate soki yo yende fete bongi te zala kuna na mwasi na bana bo fete kuna ensemble boniko ba je wana nazomone komi mingi na mboka ezo sala mabe makasi batu ebele ba benginga pona likambo yango papa talela biso likambo na kotala ti wapi ngande kobako boniko naza pe mutu ba problème pe le kate na ko boaka misusu pe na tikia yo mosali na nzambe bako ba yo ba problème parce que nga naza mosali na nzambe ya liseki te mutu ko pakola nga nyene longi te na ko pakola na ba inosa boko kamwa boniko yaka na ba problème mukie oye kokoka pe na niveau na nga soki koki na niveau na nga te na yo na sundoli yo pona solo batongo midi pe pokwa soki omoni mobali na yo aza teti yo pe mobali mwasi na aza teti ngai moko benga nga na plus 243 89 78 37 à 29 tangu na kokoma na biloko basani ko panza yo luka solution to yo panza pasteur boniko c'est le diba papa social na ebité
pasteur des abos ça la chair de poule vraiment donc nazo ebaté j'ai fait ma fille donc ma grand pasteur azo ça galère méga boule non ebaté pasteur comment bank ça hein mo ça nzembo la ka solution ya tala nenga toki na kanda siko européen ça siko ceux qui papa oyo alinga voyager au boy lelo a voyager siko ceux qui famille était les meliers yo lobani po yo boy lobi a voyager té famille moko ekokoka kotelemelanga ite nga nazali te ya kanda mokili mobimbe yebi tongo midi pe pourquoi nalobaka bien atiaka mai na munoko te oya koyoka te nga ne pe tokoyoka na te omoni nga na nzela kopesa nga mbote te nazoloba bien ba famille boyoka nga bien bango baza babalani esi babalani bokota makama mabala bate bokotikala na soni nazoloba bien tongo midi pe pourquoi liebo futila matita zola mbwa ozomona makambo yo liebo ba condoléances na yo ebele na yokaki déjà ça de fils Masevo mutu mbongo ebele jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na Londres Aminata Sissé sénégalaise na kati ya Londres ozomona makambo yo sina komi na kande ya makasi Kambaji Kervin Kembeji Kervin à Paris. Merci. Merci pasteur likamo mususu tozaka na période ya ba fête tolingi to na susu pasteur to mona ra mingi na ba famille mabota mingi awa na Kinshasa oyo bazana bandeko na poto soko komika na période ya ba fête mbala moko kolinga ko benga bango ko senga bango mbongo alo bato poto petelema batimela bango to so to komika na veille ya Noël to bona ne bakangi ba téléphone ebite en tant que yo mosel nza mokolo bani par rapport eza mabete basungaka biso pamba te po bayebi awa conjoncture eza penda ya simba benda conjoncture ya awa eza penze ya kolela milelo na milelo grand garçon okomona banda tongo abimaki ata lipa nanu ekoti te na monoko biloko wana pe nazotelemela yango makasi siko mpona kobeta sete bien nazoloba bia tongo midi pe pokwa baye nyonso tobombisaka mbongo oyo tozoloba bie babanki awa tokomi mikolo ba feti nazoloba bien eza na ba banki ebele baza na buzo batito fetenga na zimbongo na ngai te yaya donc pasteur batindela ko mbongo ya fete ozoyeka ngo ti lelo nanu nazwite nazoloba bien ba organisation na ba banki ya mboka oyo eza pena nazokamwa makasi boni boyeko yaya guichet wana nazoloba bokomisa yango 4-5 tala ndenge bato bazotonda kuna na kati po mutu azwa mwa eloko na ye ya mokie bazo yaya nakopapola na bainosa bokokamwa nakopanza banki wana nazosala bajete boni boyeko motungisi mpe leka te baza mpe bato mbongo balokotaka yango te mbongo basalaka yango me ane oyo totungisi bango mpe te natunaki yango dimanche na église nalobi nani esa tungisi ndeko na ye oyo azali bana mboka balobi papa totungisi te pasi ekoti partout esalaki nge esengo makasi ndenge bana mboka bazokomprendre. Merci pasteur Torozora pasteur parce que bilomo boyebi to na période moko bandeko nyonso bakendaka mingi na le sambo ko sambela to comme la suka ya mbula pasteur il faut akende quand même l'église akende kolandela bongo ba berger nde babengaka bandeko baza kuna na église akende kolandela mais toza susu na motu na mususu par rapport à ba sapeur pasteur au monde ka sapeur bali ko so biloko ba cher trop. Moi, au blouson, on a seulement 18 000 euros, on a seulement 50 000 euros, on a évité pasteur. Est-ce que ça malade? Fanny Mbombo, mère double na Paris. Ozomo na makamboy. Si na komi na kande ya makasi. Nazoloba bie tongo midi pe. Pourquoi? Trouble obo tina mboka ya yanga na bino toko suka mabe. Na ko tiamo ko mbeli boko regretter. Boni boyeko. Et comme il n'y a pas awa boche trouble na solo babie tongo midi pe pourquoi mama landangai kon late za mabete et sengeli to lata to za la propre sap eza mabete eza lokumu ezo tombola mboka
mais ba BBC yango makasi ba saperi nazolo ba bien tongo midi pe pourquoi to yoka na bien okomona saperi moko atelemi alobi veste oyo $100,000 sapatu oyo $150,000 mais que nota lesika ya zolala nako panza moko mutu mulangeza wapi ya yam famille nako finga boniko et comme ini nyango na solo ba betongo midi pe pourquoi kende kota lesika mama na ya zovanda kende kota lesika bandeko na ba zovanda ya makambo na solo ba na so chama ina muno côté boni boyeko et comme ini nyango mutu aso tout atolo awelamba na lati ya $200,000 na solo ba bien ko lata zama bete sengeli to lata tozala pe propre na miso bato mais biloko wana nde ya buzoba nga na linyango te nga na papolaka opianga kanda na kolobelo mabe na zo chama ina muno côté si na komi na kande ya makasi na kobuka mutu moko mbanga mutu azolata elamba ya $200,000 $300,000 kende kotala esika ya zovanda boni libana za wapi na kopanza mutu moko mutu na kofinga pona mituna to pe ba question soko benga na numéro onde na koyanola yo plus de 143 89 78 30 729 boniko mama to kata siko to comme kata kami tout zo kata déjà pasteur siko o pesa mon conseil parce que o lobby qui est bien pendant ce mais là 200,000 il y a 100,000 mais et sika kola malongeza te siko conseil ni ko pesa bango bazwa mbongo wana basomba mapangu batonga kitoko balala na condition kitoko balia malamu basunga ba ofele basunga ba veuve bato basonyoka ma wana ndenga na bango toko yokana omoni nga na nzela pesanga mbote mais soki oso yoka te nga na pe toko yokana te na zolo ba bietongo midi pe pourquoi omoni nga na nzela betanga karaya ya soko meki na ko bimiso makila na zolo ko kamo siko pasteur pezela no question msusu ya suka yango pasteur olo ba pe trop zolo ba trop mais pasteur o comme na porter parole susu ya ba musicien yo kuna ba mona ko kuna pas héritier wata pasteur le comme na vraiment porter parole ya ba musicien pona nini héritier Watanabe aza mwana onga na kambie na église pendant tango mulai tango asilisi ko sala album na ye retirada abenginga na telefone allo dadi awanga album esili esingelo cha maboko nda yaki na album na bondeli pona album tango ake na album yaya lupemba na lupemba album ezote kama lokole loko mususu donc siko mabe na ngeza wapi donc héritier qui na album na ye yo sambeli pona yango mais lelo so comme sous porter parole na yesu aza mwana na zoloba bien soki batuninga question pona ye na komela mbondo te esengeli na loba. Voilà, merci pasteur, vraiment pasteur il était à Canada somme pasteur on habité bato ba semble dans l'église na yo. En tout cas ba mité à makas ponga vraiment des abona ko semble l'église on te. La pression on za na vraiment l'église na ko semble la te pasteur. Vraiment on a vraiment to komi ko kabana na habité so za le ba loba na baninde ko bazolanda osiko. Bana ko landa to vraiment na suka. Atake mosala nzambe to ko kabana yo boete il faut oloba na bango la maloba oya kimia ero kitsa bango motema to komi pe na suka ya mbula leo toza le 27 décembre donc opesa bango maloba oyo mosala nzambe alobaka na peuple de Dieu o bazolanda yo de partout dans le monde et loko nde nazoboya tongo midi pe pourquoi eza critique oyo ye nango na critiquer o te na lobika na molimo ya ko critiquer yaya critiquer o te na lobika ke faut na za ko regretter na zo ebiso na zo chama ina munoko ta ko regretter o mabe na beta ka basi ya bato kamwe pe akangisa o boniko akangisa o akangisa na ngoyo o beta ngai po ko na mosala nzambe ce que ça a sens na ko papola ko ka o papola nde ba yo ngai te boniko to yo sona pamba kasi wana obanga yo oyinanga mabe nga pe tokobebana mobali nanga pe akoya akangisa o
ngai soki na tomboki obengi mobali no aye na papole na kwa isi ekuna mama na yo aye mama oya boti yo na zoloba bien na papole na kwa isi ekuna papa oya boti yo aye na papole na kwa isi ekuna libota na bino mobima na kanyi na papoli 1 na 1 boniko attends papa kasi ba otika pona mituna topé ba question benganga na plus 243 89 78 37 à 29 boniko nazo souhaiter ba bonne année ya kimia nazo loba bientôt on midi pe pourquoi de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na Londres wana bonne année na yo maître V12 na Canada ba meilleur V na yo Aminata Sissé Aminata sénégalaise meilleur V na yo na souhaité ba meilleur V na ba nyonso o ba yoka ka prédication na ngai pe ba tiaka yango na misala Kervin Kambaji Kervin à Paris Arlette Izoua na Paris Bachizi mère double de Norvège Bachizi ozomona makambo yo si na komi na kande ya makasi na zoloba bientôt ngo midi pe pourquoi maître Diakam champion kuna na France meilleur V na yo Pierrette Otomba na France kuna na 60 meilleur V pour na mituna topé ba question soko benga na numéro onde na koyanola yo plus 243 89 78 37 à 29 na banzi toyokani merci. Voilà, merci Nabandi Okonyo Sobozaki Libaku, ya Rolanda Biso de partout dans le monde, vraiment Naza, hein, moi essoufflé parce que en tout cas pasteur na habité bino bozoratin Rolanda, Rolanda vraiment matin na yenga na vraiment l'église na habité quoi. Donc il a habité. Merci à Pichu Kinzeni, merci à Trésor Jagger, merci à Serge Luko qui est le mannequin de Orléans en France. Un grand merci à Ibenge Kayacher, donc on a vu ça depuis Grenoble. On a bongo maître Chris Bardol, Jimmy Kabangou, donc meilleur venabino sans oublier Dédonné Kamalanda la Kata France. Meilleur venabino na Pestibino vraiment merci. Nanenge bo vraiment ton nabino vraiment pour Nakolanda Biso. Un grand merci à Papine Zola Meso propriété privée. Un grand merci à Jafé Mafita parce que dispose qui ton pour na bande ko ba sepela quand même na bilili oyo Gaylor qui voulait méga boule équipe Mobimba c'est elle nous TV la présenter bino ba meilleur vœu, un grand merci encore à Rabi Mavinga pour la assistance, wana confrère Nangai, donc la meilleure vœu Nabino, la bosse bon côté Koumoua Pape, monté ma mère rêvé, donc vous en avez besoin, il y a mbisi à tous les marques. Made in Congo, donc vous en avez besoin Monganda, Omungu, Sungolo, donc l'ouaga mère rêvé la carte suisse, monté ma Koumoua Pape, la bosse bon côté mon vieux a dit au Diogène, Balobi Genève, Mobimba, Gabi Panzo, Gobi Panzo, Carmel Panzo, na bossa binoté, Paulin bon à gaz na gaz, et na katia ba suisse kuna papi de Berne, ba meilleur venant yango wana mon vieux Rex Nguluku, casque bleu meilleur venant yango wana mon colonel Freddy Lumbonel, donc héros de l'ombre na katia suisse. Pire petit à général des FAO, donc général des FAO, biscuits d'Akuna na Kenya, donc tu as présenté au meilleur vœu dans la bande de connaissances au Baninganga, na bosse niveau te Chimène Kiala, Judith Ngoïmosi, à Pembe, Maxime Samba, Freddy Mbouila, le méga boss, Freddy Mbouila, na bosse noté Alpha Tangala, donc Boza et Belé, Madame Obimba, na présenté Bino Baveux, donc Nzambe, a battu la biso, l'issous collègue, donc ceux qui, pour se faire la bilili, oh, ça quand même, vraiment merci à Mingi, na papa na Kensi, j'ai fait ma fita, papa na Kensi. Golo Maël a fait vos PC, merci parce que Billy a quitté au zonka awa na CL News TV mon pépé sika makambo sika vraiment ngana bino to mona na prochain numéro ya émission na biso na zo invité bino kara bon s'abonner moi quand vous la vidéo la place où va comme s'abonner en rouge cliquer car wana au s'abonner donc ba news nyonso au bando zongo à la seconde la bossa bongote junior wendo donc ba meilleur venant yango wana de au brando donc